Mbote na balandi ya émission ya culture émission et lisusu na tina ya kosunga biso pona kozongisa biso pe lisusu na kata ba valeur na biso pe kozongisa biso na likanisi bongo pe na ezaleli ya bokoko na biso ezali kosunga biso na koyeba kibo biso nini oyo tozali kosala na kati ya mabele ya Kongo to pe na kati ya mabele ya Felika to utawapi poto koma lelo oyo tozali émission ezali bongo kozala katango iso biso moko te to kozala katango iso na babiangami o bakobanda kokundolela ka biso maye maleka maye mazali pe maye makoya tango mosusu pe eko lamusaka biso lisusu na kata ba valeur o to bungisa utakala penza bakoko na biso basaelaki ya malamu basaelaki o esungaki bango kasi bongo biso na eleko na biso penza mwa volangani ezali mwa makasi nde na yango émission oyo na lisungi ya Vom Television ya sengo makasi po ezali bongo etando o ezali kozongisa biso lisusu na kati ya bokoko na biso ezali kozongisa biso na ba valeur na biso nde ekeleli biso so émission yango na tina ya kozongisa pe kokundola maso mema bomba mape ya kala oyo to monaka yango lisusu tina te lelo to zwa misusu na eteni ya musée national na tina ya koyeba monene ya musée ezali nini baiki tolekaka na nzela to ekomona musée bakomi musée totangi pe malamu musée kasi toyebi te musée yango ezali nini na kati ya musée nini bombami na kati ndelelo tozali bongo na mobiangami na biso prof Henri Bujoko nde na yango tokosola na bango mayematali musée po mbate bazali moko mosali monene na kati ya musée national. Prof Henri mbote na bino. Mbote madame. Prof Henri na présentation na biso to ebité soki bozali na maya ko bakisa na kati po baike ba kwa bon ko sosola soki bozali nani na kati ya musée national. Ngai nazali professeur Henri Bujoko Banyata nazali directeur ya musée national ya RDC. Matondo mingi prof Henri alobi malamu azali directeur ya musée national na kati ya RDC. Nde mituna na biso ekozala bongo na ngambo ya prof Henri po bakora bongo ya nola biso elongo na bino baye bozali kolanda biso na mokolo malelo prof Henri na komona bino na kati ya musée national bosali bongo mibuboni uto bino bobandi musala na bino. Banda na bandi musala nga na musée nasali au moins 35 ans na musée en tant que conservateur. Matondo mingi prof Henri alobi bien zali asali bongo 35 ans en tant que conservateur na kati ya musée national. C'est que prof Henri ayebi penza moi mingi pe moi bozindo na kati ya musée ba ko bongo limbola yango penza malamu po baike o bazali kolanda bilenge pe bakulutu oyo to yebi utilité penza ya musée te to ko bongo na koyeba ndena yango prof Henri to zali kuna souci lisusu ya koyeba uta musée na kati ya mabeli na biso ya RDC e kelami esali bongo mibuboni pe ekelami ne lekonini. Oui, to bandana no kuyebisa bandeko musée ezali penza nini. Ah oui. Musée ezali isika oyo to bumbaka biloko oyo bakoko basalaka. To bumbaka ngo pamba te to bumbaka po to lakisaka bato histoire na biso to lakisa bato oyo bazoya kosala ba recherche na bango oyo baza ba scientifique na ba oyo pe bayeba bayeba kibukoko ba découvrir kibukoko na bango donc na ba oyo pe balingi bayekola ngo donc to ba la français na éducation. Alors musée eza isiko oyo soko komi nango biloko biso type eza pona biso bato muindo to ti biloko bakoko na biso bakela banda tango moto abandi na mabele na ndenge nini abanda koluka banzela oyo ya ako salake bumoyi na ye ezalaka ndenge nini donc asali ba par asali ba usine na ye oto ko benga ngo to asali par la forge asali tissage asali nani vannerie biloko oyo ko salela ye na bumoyi na ye. Bon, et puis biloko mosusu pe ezali ke ye tanga asali ndenge wana moto azalaka ndenge wana te ya asali pe organisation na ye na côté ya politique. Na côté ya politique akomi kamandenge nini na côté éducation akomi kamandenge nini na côté développement pe akosala ndenge nini to biloko wana nyonso wana tolakisa kango po bato ba to kundula penza bokoko na biso. Matondo mingi prof Henri balakisa kango pona ko kundula penza bokoko na biso kasi prof Henri bo lobaki maloba moko boyeke bay oyo bazali na posa ya ko ba o bayaka ba scientifique ba ekotala nini o zali na kati ya musée est-ce que ezaka kapona ba o wana to pe molongo mobimba pe to ko ya kotala ka pe ko yeba ka nini oyo ezomi na kati ya musée. Musée eza isika ya moto nyonso azala mwana azala mokolo azala moto ayeko na oya ekolite
oyo moto nyonso aza na posa ke akoyeba bukoko akomona biloko bakela aya koyeba mpenza aza nani aya koyeba identité na ye aya koyeba origine na ye biloko wana nyonso donc epekisaka moto te donc musée eza eloko basali mpona peuple mpona population mpona public. Matondo mingi Prof Henri siko musée uta yango eyaki ekelami na kati ya mabele ya Congo to mabele ya démocratique du Congo esali bongo mibuboni pe ekelami na eleko nini poto tokende ndenge wana toyebisa ke Congo na biso eza na histoire nango l'histoire na bango ezaka oyo tobengaka précolonial avant bacolonisateur baya ntango mpe tokokóma na colonisation na sikoyo toloba ke bamusée ya liboso ebotamaka na époque coloniale ntango toza na bawumbu déjà en 1936 musée moko ezalaka awa na Kinshasa babana kobenga musée de la vie indigène na Lubumbashi mpe ezalaka na baparti ya 1937 babana kobenga musée Léopold bamusée wana esalamaka presque na bamboka nyonso na baprovince na bino ndenge ezalaki mais esalamaka na bamindele mpe ezalaki biloko bato nde basali yango mingi bazalaka baoyo tobana kobenga baami ya musée de la vie indigène bango balinga kulakisaka bamindele oyo bazoya na Congo mpo bayeba biso toza mpenza banani mais ezalaka mpenza banda kotala mpenza biso bato bayindo te bango bazozwa biloko na biso wana bazolakisa bandeko na bango bazoya mpo bayeba biso toza mpenza banani omoni ke ntango mondele aye wana abanda kolinga te ke alakisaka biso toza bato oyo toyeba abanda kolakisa na biso toza na civilisation te toyebi na boyebi te mais il faut bayebisa bango mpe bato bango bazoya kotala soki baza banani na bamusée wana ntango tokokóma na côté ya indépendance mais alors ntango tokómi après l'indépendance wana mwa mboka ezalaki na mpenza na mwa nungunungu mais na 1970 nde président Mobutu ayekoloba no bamusée oyo ezalaka wana na batango totia yango esika moko eya Institut des musées nationaux du Congo mais Institut des musées nationaux du Congo pour biso ndenge tozali mpe awa tozodépendre na Institut des musées nationaux du Congo. Alors Institut des musées nationaux wana nde eye koregroupe bamusée liboso wana ezalaka musée ya Mbandaka, musée ya Kananga, musée ya Lubumbashi mwa musée mosusu ezala mpe na Butembo awa mpe na Kinshasa mais oyo ya Mbandaka eye kokufa mais bamusée wana ntango ebanda kozala ndenge wana nde oyo ezalaki na Kinshasa ezalaki na Lubumbashi yango ebanda kolakisa bokoko na biso tango donc tobanda bango bamusée ethnographique ezolakisa biloko oyo bato basali selon batribu selon bapeuple tolobi oyo biloko ya bakongo biloko ya bachokwe biloko ya bangala na sikoyo biso tomoni ke bamusée wana bango basalaki wana na badirecteur oyo baleki wana tobanda komona ke bamusée yango ndenge eza wana eza moke il faut sikoyo province na province bazala mwana ya musée nde sikoyo nde ebundeli tozobunda sikoyo province na province bazala na bamusée mpo bokoko eza kaka baoyo baza na bacentre ya ville te bato mpe baza na baintérieur bakundulaka bokoko mpo bango bazosalela mpe yango lisusu matondo mingi Henri bayiki bazali kolanda biso basusu bakomituna musée yango ntango mosusu babombaka kaka bikeko ndenge bozolimbola ke tozobomba biloko ya bokoko na biso yango tozobomba eza kaka ntango mosusu bikeko moto ataye keko na bimise keko ya tomona mosusu na babambi na bambongo ekeko ya basuku ya bapende ya banini to ezali mpe susu na babiloko mosusu oyo mpenza ya katikati ya mboka to biso bilenge toyebi te to bakulutu mpe oyo balekaki liboso na biso bayebi te oyo ezali na kati ya musée mpo bandeko mpe bakopo mosusu bazomona lokola eza yango ya bikeko babombaka na kati noke etala nini mais soki ezali to mosusu na biloko mosusu bavaleur mosusu na kati ya musée ezali to eza te effectivement nde makambo lobi wana eza kaka bikeko te mpo tifo toyebisa bato ke musée neti oyo ya biso ezoconserve tobengaka patrimoine matériel et immatériel matériel eza biloko oyo tosimbaka immatériel oyo toyokaka tosimbaka te tomonaka mpe te bon soki oye awa epai na biso okoyoka babande oyo ezoyela bamusike na biso ezali ntango mpe okomi awa okomona kaka bikeko te okomona banzungu oyo bakoko basalaka okomona bitunga oyo bakoko na biso basalaka bilamba oyo bibondeli na bango oyo basalaka donc okomona biloko ndenge na ndenge et puis na classe ntango tozalaka toyekolaka bayebisa bino baome préhistorique
bato biso bao basalaka babandaka monete nyama donc biloko na bango pe ezali soko yebi awa tokolakisa ko tumoni libanga oyo boye moto abetaka asalaka yango boye azali moto oyo babeka homme préhistorique mais bamonaka biloko wana bilembo wana nani tomonaki yango pa na Kingabwa oyo mosusu tomonaki yango na Mimosa mosusu tomonaki yango na Pongabi donc banda moto banda akelama donc bilembo oyo atikaka wana biso tokondolaka tolakisaka pe yango. Kasi komona prof Henri bo tozonga mamuke sima bolobi ke musée tango kala ezalaki ya mike na babiteni oyo botangaki wana kasi mondele nda ataki yango pona ko bimisa bino bozali eloko te. Est-ce que bango pe mindele lokola babanda ko luka ko minimiser biso bazuka biloko na biso mike nde yango batie nakata ba musée babanda pe ko tika pe biso moto ke ndikotala yango to batiaki yango pona bolamu na bango moko pe bamima yango na bamboka na bango. Bon, omoni na tango wana tozobenga époque coloniale ezalaka oyo tubana benga ba quartier résidentiel. C'est quartier wana oyo ba mindele bazalaka. Yo mbuto mwinde po kende kuna e bana kozala facilité. Mais ata uke kotala ngo me okozala na facilité wana accès mingi te. Po ezalaka na quartier résidentiel oyo ba mindele. Po na époque coloniale mbuto mwindo bamono tana pokwa na bango okena boloko wana peza vraiment ba histoire ya kobetela pe bilenge o to yebite na époque coloniale le lenge yango ezela ki mais siko musée na biso eza accès ya moto nyonso donc okoya na yo tout ça uzala nani otala mais wana bango bamindende banda kotala bango mi po biso po kende kono ozokende kana ikenge ozokende ke mais biloko bazo lakisa eza kaka biloko oya biso moko. Matundo mingi na bandeko balanzi bo landaka penza émission ya culture na bokebi po ezali lisolo ya makasi oyo eleka biso boete ezapena lisolo oyo etikali biso to kwa rapport sa ba recherche nango po to mona ka musée tozoyo ka pe lisolo ya musée to tie yango na ba considération pe tozo yango vraiment na kati ya ba valeur na biso. Prof Henri alobi na kati ya musée to mona ka bike côté to mona biloko ebele ndi yango na baboti boye bape ko lakisa bana bino musée national po ebayike toyoka yango tozomona musée kasi na nzela ya koleka na kati toyebi penza te ne prof Henri motuna mosusu yeli biso ezali ete to komona pe koyoka ta mosusu no tokenda na mikili yango te na mikili ya bapaya tuna bandeko baza na mikili ya bapaya ba musée na bango soki bokoti na kati bokomona nkita ya Congo batondisi yango na kati bati yango pena na bitalatala tango yo zoleka ozomona nkita ya Congo kasi na mabele ya Congo te. Est-ce que na kati ya musée na biso pe nkita na biso po bana na biso pe bayeba yango est-ce que ezali yango penza toujours laksango mingi te mais toujours laksa biloko yo yango ebota omoni fara okomona libende pepso ko ebota kana faire to laksa biloko bende ebota kana cuivre bana mingi soko tuni bango cuivre za kanani yotaka wapi yepso toko tuni cuivre yotaka na malakite ayebine malakite te awa tuzoka coltan tuzoka or diamant mingi bazoka ngo kaka na kombo be bamona nano te ba alors que ça na biso soka kena poto amoni yango bamdel tang bazo laksango mais biso seko tuzokende komona ngo faut seko tumitunaka yoti penza wapi mais taw to kutuna yoti na mabele kaka ya bino mais biso asikoyo toko sala pete ke moto tel alubike ngana zaka spécialiste nga congolais spécialiste kaka diamant ya Congo ngai zaka spécialiste ya or ya Congo et bota ka moni sok to sala pe lokana ko pesa biso pe conscience mais pourquoi pas tout le kaka ti to sala pe musée ya minerai net awa to sala pe musée par ya armée poto kondola ka ba soldat na biso pourquoi to sala pe musée sport biloko to sala sikonde ti na ngambu ya mindele ndenge bazoko exposer nkita na biso na bana o bayebi te to pe batunaka te tango ya monyanga monike c'est que utaka awa nde yango bakidiselaka biso kuna na Congo sikoyo pona bino bozomona yango lolenge nini ezali malamu to ezali mabe bango kuna nde batiaka ya biso moko awa to tiaka yango te po tango so koyebisa elenge ya 15 ans oyebi or ayebi so ke or ezaka ba boucle mo blanc matoyi batekaka ya or na chenise batekaka ya or mais or brit ayebi yango te diamant ndenge yango ezaleli amoni alokoti libanga moboto na libango netika diamant mais yango te diamant esengeli pe biso moko pe bilenge
to pe biso pe ba kolombo ka pe ba kolo richesse yango to sala pe na yango siko pona bino tant que ba kondi na kati ya musée bolobela ka penza nini tant bozali ko yoka pe ko mona ke nkita na biso eza exposé libanda kasi pona biso eza exposé te bon mo biso lo kamiso tumi tuna kaya liboso bo bango po ekende kuna ekende ki ndenge nini ebanda ka pe ndenge nini po tokotala na tant bango ba yiwana na colonial wana bazo exploiter ba minéraux bazo be bango ipana bango bazo laksa ba bana na bango balo so bandeko na bango tala kita ya Congo mais biso siko tant tokende mona ngo kuna to yebi ke bo egotaka kote boy tant tozungaka il faut biso siko pe to sala pe to sa bana non ata oke ko mona ngo kuna na poto egotaki ya ipana biso lelo siko il faut to sala pe effort ke to sala pe nani musée ya minéraux bana bamona kankitana biso ba pe importance nango ndenge ni peto ko sale lango biso moko nde importance ya musée nde yango wana kutu donc tutala kabu biloko na biso kitana biso bumengo na biso tuzana nango toloka ndenge ni to ko sale lango biso moko ndenge nini mayele na biso kotia ndenge ni poto ye bango penza po atanga ndenge na liawa mona ngana na chance po nazaki na Lubumbashi kuna na moni biloko wana mais mwana oyo baboti awa ya yoka kaka ndenge wana ata yopse ko yoti na Congo point dimela eza pasi malamu yemoko amonango donc toza na obligation wana za ba devoir na biso ya ke to sala mukolo moko ke musée pe ya minéraux zala to soka ke kuna na poto ba yopse ke yoti Congo aduta kangote soki ba yopse ke yoti kam na mboka tel aya kokoloka pe amona mboka wana ay ba pendenge nini ba saka ngo ndenge nini sikoyo prof Henri na kotala lokola tuzaki bongo baye oto yebaki eloko te mais matundo mingi na fumunkusu kia munza mpana na ngola na bola musaka biso pe kola musaka bon bayindo nyonso na bokela ka biso pe mission oyo ya monene ya culture tuzaki komona mikolo miuti koleka to mona ki bayaki kozongisa bikeko na biso to pe bien bilembo na biso oyo ba loposo pe mbi bazwaki ekeneki na ngambo na bango bakomi koya kozongisa yango ndambo na boyoka ka pe ke kalate baso susu kozongisa ndambo oyo ezali susu kuna pona bino na kati ya musée bozomonela ngo pe bolobeli yango lolenge nini pona biso kozongisa biloko wana eza esengo eza reconnaissance yake eza valeur ya bato koyebisa eza culture ya bato mais biso na kati tuzape na musala makati ya kusala biso moko tant oyo ezalaka na biso awa tusala kango ndenge nini po okomona ke pasteur akokoma wana ndenge bango balwaka eza ba fetish eza kindoki bobandi uzaka biloko wana bobandi ko kutumbango bozo bwaka ngo bozo pasolango mais bango yo batanga bazo ya kozungisa ngo baebi ke to kozungisa penza identité ya bato to kozungisa culture ya bato bisiko to luka pe biloko wana totala kango kaka na sens wana ndenge ya mabete totala kango ndenge bakoko na biso basalela kango pona nini eloko nini bandinga ko bombe la biso na kati po to salela omoni pa okomona ekoko mais ekoko wana foto tunango bozongisi biso ekoko na tango wana esalaka musala nini par rapport à lelo musala wana wana tango wana na oyo abiso sikoyo to ko botela ngo iloko nini omoni nde yango wana problème donc bango bazoya kozongisa ngo tango bango tango babanda ko botola biso mamususu balobino tozo botali zaki ndoki mais siko balobino tozongisa la bino c'est que baebi valeur iloko wana baebi importance nango tozongisa la bato nango ndenge basala bango moko na mayele bayeba kake bakoko na bango basala kango po na nini soko yebi ke iloko wana eza culture na yo basala ba siko okoloka siko ke tango bango na tango wana basala ka po biso siko na tango na biso bakambo ndenge wana ndenge bango basalaka biso kusala ngo pe ndenge nini po to résoudre ngo kaka biso moko kaka ezala kateka to zela kamo mupaya awuti po ya kopesa biso solution to taka mupaya ayo kopesa biso ba solution no ekosalama ata mokolo moko te de biloko wana eza po interpeller biso donc tozolo baké biso tuzana makabango bazo sala soko boyo na français restitution bazo kozungisa biso pe to sala auto zobenga reconstruction to yeba penza iloko wana bazungisi awa soke ezali esala ka musala nini to tumbaka ngo te sino tant tozo tumango eza kindoki mais tozo tumba pe kibokoko tozo pasola pe tokoyeba pe tuuta wapi te tozo kendela wapi pete Prof Henri na kotalaka bango moko bilembo na bango to pe bikeko na bango o bango basalelaka balobi ntango moto to eloko wana ezali susu te ezoko batie symbole na yango ekeko oyo po elakisaka ke ezalaki donc c'est que esprit pesa na kati ya eloko o wana o bango batie wana ezoko
komemela bino pe baboyebi mosusu sikoyo wuta bango bazwaki biloko na biso bakendaki na yango bazwa bakomi kozongisela biso yango eske nini oyo bango basalelaki yango kuna ezali kaka na lolenge ya malamu oyo ndenge bango bazwilaki yango nde mpo kozongisela biso to meki kobongola yango balolenge mpo ntango mosusu bazwaki ekeko yango ezalaki kotengamisa kingo bango kuna bake babongisi yango tozoyeba lisusu te ndenge yango ezalelaki to toyebi mpo ntango moto adefi eloko omonaki lolenge ekendelelaki donc ntango mpe ezozonga esengeli oyeba kolandela peke ekendelaki boye ezongeli boye to ekendelaki boye ezongi na lolenge oyo elongobani te eske bino mpe bakonzi ya musée bolandeli mpe mai oyo wana nyonso oui biso toyebi ke eloko ntango bazozongisa yango fo totalela yango eske ezali kaka wana to ezali kaka wana te mais mosala na biso ezosala wana te ifo tokenda kina spiritualité africaine elingi oloba nini mpo na biso eloko oyo nyonso na simba elingi omonaka ngai bomoto na ngai nyonso tu eza na kati ntango nazoya kozwa bomoto na ngai bomoto na ngai bato bana osala yango ndenge nini na spiritualité africaine makambo ezalaka misato ya liboso koyeba nayeba okomprendre biloko bopesi ngai ifo nayeba mpenza eloko wana bozokisa esalaka nini bon ya mibale kosalela basalaka ndenge nini mpo bango basala mayele ndenge ya misato namona baresultat oyo nga nazolinga omoni biso mayele wana tokolandela biso kana spirituel boye kozongisela ngai eloko wana bo ezalaka masque bozongisanga masque na ngai basalaka yango mpo ezalaki peut-être mpo na koedike bana babanda koedike bango mpo bazala na banani biso sikoyo tozodike bana estce eza na ndenge malamu eza na bandenge mabe omoni mais biso bakozongisa biso eloko tokotalaka bo estce eloko eza ya biso oyo eza ya biso te estce eza ya solo te mais en plus de cela tokotala yango mpenza mosala nini eloko wana esalaka na société na biso mpo tobanda kozwa mayele mosusu tobota mayele mosusu tokoloba te ke tozala kaka ndenge bango bazalaka non vie ekada ezalaka donc dynamique echangeaka mais biso toadapte ngo mpe na ndenge na biso mpo okomona biloko mosusu mpe okomonaka bandeko mosusu mpe bayebaka géométrie te mais ntango ndenge basalaki boyeboye géométrie yango ezalaka mais sikoyo géométrie wana na kosala yango sikoyo ndenge nini bilamba basalaka neti batise basali badese malamu dese wana so ngai nazwi yango sikoyo nasali tise na ngai nati babrodere na ngai estce ezala mpe malamu te donc omoni na ndenge wana do biso ya kosala yango mosala ya kozala biloko te toti yango kawa lobi topasolo liso ntango te matondo mingi na balanzi ya émission ya culture tozali ntango nyonso tokointerpele mpe kotalisa bino tomona tozala vraimen distrait te mpe tomona yango te ezangi ntina toyebake nyonso tu ezali na ntina Prof Henri azali pena kolimbola biso toyeba oyo eza ya bokoko na biso mpe toyeba kosalela yango tolinga te ke paster alobi tumba yango sango balobi ke te lokola ekendaki ezalaki na esprit démoniaque nde yango batindaki yango kuna bakende bongo kopetola yango nzoka te ezali ya biso toziyamba biloko na biso toyeba mpe kosalela yango ndeka Prof Henri auti oloba ke soki osimbi yango ozosentir ke no kibongai eza na kati kibo biso kiboyindo eza na kati komona ebele ya bato oyo bazali kolanda biso Prof Henri na baboti bamonisi mwana ekeko kotala yango te eza elongi mabe soko za nzemi soko tala ekeko oyo okobota moto abimane mwana abimane elongi oyo wana mpona bino mpenza lokola biso bayindo tobebisi mpe tobungisi bokoko na biso bozali kopesa toli nini mpe koyebisa bango nini ke mpo mingi bazoya mise te mpo oyo bikeko wana soki oza na zemi okoti kuna ozwa mwana ozwa malformation ya babikeko wana babilongi wana kotalaka tala yango mingi te mwana mona eloko be te kotala boye te ezalaka mabe oyalota ona butu bopesi boyebisi bango nini mpenza eloko oyo nazoloba na liboso kozanga koyeba nde mabe ifo koluka oyeba olimbola otuna mpe mpo soki oyebi okokende na ide wana te mpo yango ekeko eza kaka ekeko ndenge omoni yango na boyo basalaka yango est-ce basalaka yango ndenge yo ozokanisa nakanisi te mais soki oyebi ke bango basalaka yango mpo basala boye okopesa mayele mpo na ntango na bango wana soki basalaka yango mpo na koresoudre problème nini mais ngai mpe soki nazwi mayele wana problème ya boye mpe ezalaka na kosala ndenge nini mpo nga mpe nazwa solution selo koadapte baréalité na biso ya moment eza ndenge wana kolanda na ntango pasela alobaki eza kindoki na sens nini mpo biloko mosusu ese biloko nyonso ezalaka kindoki non mpo na biloko wana ndenge basalaka yango ezalaka na biloko moins 7 na kati ya liboso oyo basalaka tobengaka disons kolakisa makambo etali pouvoir politique c'est-à-dire soki bapesi yo
eloko wana mpo bato bayeba mpenza ke non bapesi yoki bokonzi omoni mais mosusu eza mpe bapesi yo mpo okanisaka oyebaka non nazalaka mpe na koko nazalaka mpe na nani wana mosusu mpe ezali mpona kotangisa mwana kopesa bavaleur na biso tala eloko barespecte basalaka azoyekola bon mosusu mpe ezali oyo ezali mpona kopesa bamessage kolakisa ndenge nini tozalaka ndenge kolakisa donc biloko wana eza na biloko na kati ndenge wana même social barelation na biso na bato il faut ezala ndenge nini bazalaka na biloko wana kolakisa biloko wana ndenge wana le biloko wana soki bango ezoki na sens wana ekotesa biso mpe bavaleur na biso eza ndenge nini ese kotosa botosi tosala yango lisusu eza na botosi bolingo ezali eza te soki bango bezalaki babanda kotesa biloko mpo batakisa botosi bolingo kimia ezala yo mpe soki osali biloko wana sikoyo bavaleur wana ekosalama te ifo tobitunaka mpo biso ozokanasaka balobi ke balobi te yeba oyeba il faut avoir la connaissance il faut uzala na connaissance uzala na sagesse et puis il faut le péché mpenza tobeyaka péché eza nini kozanga koyeba soki oyebi te okoloba na biloko oyo mpe eza mpenza na ntina te mais soki oyebi ngai ndenge nayebi ekeko ezaka mpona boye ngai nakozwa ekeko natumbi yango te nakobwaka mpe te mpona kotuna eloko basalaki yango mpona ni batidese oyo boye balinga oloba nini mokolo wana omoni na sens wana donc biloko na biso totalaka yango selon culture na bato bazalaka na culture na bango soki ozangi lisu na culture na yo te okomi bounga ya culture ya bato mosusu wana mpe kozwa lisu nzela ya kokende liboso te balobi profari alobi ifo koyeba kozala na culture na bino soki bozali na culture bozolingaka kolandalanda kaka baculture ya bato okoyeba lisusu kiboyo te okoyeba lisusu te nini esengeli na yo osala kasi profari ebele ya boyebi ebele ya bwanya mai nyonso oyo ozotalisa oyo mpenza basusu ta mosusu bayebi yango te prof Henri na bozindo ya makanisi to mpe na bozindo ya boyebi oyo bozali na yango botangi yango na bitelo bapaya to ezali wuta bokoko na bino ezalaki na kati na bino po tozomona lelo soki nde bozobimisa bongo nayebi te so mpe na bitelo oyo to mpe na baklasse oyo tozotanga bahistoire wana soto ezali na kati nayebi so na liboso tala loo poso ngai eza poso nini poso moyindo nabandaki na kimwindo c'est-à-dire que nabotami na culture na ngai nabandi donc nazovivre yango mais ntango sikoyo nazokola mpe nakoti mpe classe oyo mpe ya classe nazomona oyo babanda koyebisa ngai na oyo mpe naye komona ntango nakoli namoni biloko mosusu eza na nzela mosusu mpe eza na nzela te oyo namoni ke ezokende malamu nazozwa yango mpe bokoko ngai nakota mpenza bozindo ya bokoko na sasa ke nafanda na bamikolo naza historien d'abord natambola na mikolo namoni mpe misala mosusu basalaka na mboka na pokwa wana ntango tozalaka na bakoko babanda koteisa biso omoni na ntango na biso moto soki akomi paka badi bana mike wana bakomi nzinga na ye abandi kolakisaka bango abandi kolakisa mais sikoyo moto akomi mokolo akomi ndoki mais sikoyo bokoyeba kibokoko ndenge nini boyeba mpe culture na bino ndenge nini donc ngai nabandaki nabotama na mboka te nabotaka na mission ya basango nakoli kuna me nabanda kokende na mboka na biso balakisi ngai bamikolo mpe nakoti mpe na bainitiation na biso ya kimboka balakisi ngai nabandi mpe kosala misala oyo tosalaka ntango nabandi kokende mpe na baklasse bazokisa ngai mpe oyo ya bamindele nake mpe na bamboka mosusu ya afrika meme ya poto nakende mpe namona mpe naye komona ke bato mingi mpe moto nyonso soki ozungeli mwa bokoko na yo obandi kosala makambo moko okosala makambo bato bakobanda kokamwa yango mpo originalité moko okozala na originalité moko boye mpo biso bato nde tofandi nde wana nazana eloko oyo nakosala ekomonaka eza originalité ya moto mwindo mais yo soki okomaka nde tokomonaka no oyo nyonso eza kaka kimundele donc nde yango nazolobaka moto nyonso ozala wapi soki oza moto mwindo yebaka mpe oyebaka mpe mozindo ya kimoto mwindo toza banani toza na bavaler nini etowuta wapi tokendeke wapi mpo toza na bavaler na biso oyo sikoyo moto soki otia yango te yo moko balobi ke non oza liso na nzela te mundele soki asala balo eza ndenge na bango donc omoni toza na bavaler fondamentale wana ya biso wana ifo tozongela bango makambo mingi toko résoudre yango kana bavaler na biso wana epa na biso bato mwindo soki boswani
bakoluka kaka boyokana mais epa mundele soki boswani baluka kaka boka bona donc moni biloko ndenge wana soki tuyango bavaleur na biso tokoresoudre baproblème ebele ya solo vraiment na ete nywana prof Henri bolobi penza malamu soki totali na ngambo ya mondele soki boswani bolukaka boka bona bo a vivre salaka vie na ndenge na yo yepa sana ndenge na ye kasi na kiboyindo baboti te bakulutu bakosala bokasi ya kosangisa po ete bozonga na bomoko na bolingo pe na boyokani. Prof Henri na kati ya musée nini penza musée bazali kokanisa pe bazali koluka kosala pona kosangisa mai matali musée to pe misala ya musée elongo na religion africaine. Oui, omoni biso musée titre soko tamboli to pesi yango titre moko boy les vivre ensemble pour la cohésion nationale. Totali ke na Congo tous ba peuple belé à peu près 450 peuples. Mais soko totali na culture na tozala culture yo moko to sangana to kanisa ndenge moko po komona ke pombo ka biso ko tambola po na tizana na boyokani po soko tali moto nyonso ozala mungala ozala muswahili ozala muluba ozala mukongo tozana ba valeur kaka oyo moko moto oyo akopesa ke bobunda azate bakso no bosangana no moto no bolingana bomitosana ba valeur wana nde iloko ezopesa biso penza po makasi tant que na musée tu insistes ka mingi na iloko wana kano attention les vivre ensemble il faut tous aller iloko uni iloko moko pour Congo eza biso eza identité na biso to mi déterminer ka partie ya ba peuple ya ba tribu te to mi déterminer ta pays donc travaillons pour le pays to mi pesa ka pour na pays pour Congo eza ya biso nyonso eza ya moto te mususu oza congolais nga eza congolais attends oza congolais pona ni est-ce que nzambe da sala yo moko sala ka uzala congolais to yeba ka pona tu bota ba congolais te mais tant na bota mi congolais pona na amour ya pays wana bona na conscience que naza congolais to nzambe atianga na Congo pamba te to naza na mission o ifana sa mission wana ipo la mission mo ya bosembo. Matondo mingi prof Henri vraiment na bozindo pe na bona matea o ya kitoko o bozali ko pesa biso tango nyonso esenge tozala na bomoko na bolingo na boyokani nde yango tokosala po ete baindo tokwa moko zonga na kibomoko pamba te topanzana ki tokabwana ki bato na bato bakendaki na ngambo na bango kasi tozonga na tosala force africaine so sangana po kiboindo na biso pe emonana na kati ya spiritualité africaine. Prof Henri bomoni ndenge nini po musée ezali ko bomba bia molimo pe ya baindo donc spiritualité africaine pe na kati ya musée ezali sikoyo na bino na boyebi o bozali na yango bomoni ndenge nini pe bolobeli yango ndenge nini na spiritualité africaine pe na mai oyo ezali na kati ya musée na bomoko na yango ekosangana pe kozala lolenge nini omoni biso da spiritualité africaine eloko nyonso ezala libanga ezala nzete ezala nyama ezala moto tukanisaka iloko wana nyonso ezali d'abord na pouvoir moko ya nzambe donc omoni eza ekelamu ya nzambe donc ekelamu ya nzambe so babatela ngo net babatelaka liki donc ça biso nyonso tumi complétaka na ndenge na biso na valeur africaine donc moto na ndenge na zo pesa moto na motilité ya na ndenge na ye omoni na do bandenge soko omoni par exemple biso na bato mwindo omoni pa ndeke moko zo sala mouvement bo obandi kotala ndeke wana pona nda sala ndenge wana alinga yitsanga nini omoni alinga lobani omoni ke to reconnaître que yepa azana na valeur mais soko to yebi ke ndeke azana valeur alors moto ya muninga nayo ye akozanga valeur ye pe faut azala na valeur spiritualité d'Afrique na biso iloko nyonso eza ekelamu ya nzambe eza na valeur eza na importance nango et pour tout eza sacré donc eza sacré na bi bo sacré na lingala te mais eza penza sacré donc alors de spiritualité africaine eza kada spiritualité africaine eza que yo nangai tokomi compléter yo soko zate ce qui signifie que ngai pe na mon importance na ngai pété soki zambe zate motope azate soki mai ezate donc motope azana tinate donc na ndenge wana to kansaka na spiritualité na ndenge na lobeke musala ya bakasi ya spiritualité ya africaine tout est sacré nyo iloko nyonso ezalaka sacré ezalaka ekelamu ya nzambe ete isaka moto et motope ayeba koyeba donc connaissance avoir la connaissance
avoir la sagesse biloko wana soko ozangi yango donc omona ke spiritualité africaine ezalaka spiritualité africaine esengaka moto asala mosala moto nyonso il faut azala important à produire à compléter moto akozala te ke ye mosala eza kaka kotonga moninga azalaka te il faut moto nyonso et puis na moto nyonso il faut mettre pratique oyo baconnaissance bayebisaka ye donc oyo nayebi soki natia yango na pratique omoni nakoperdre temps te naza na iloko na moto na moto amona pe importance na iloko na ngai donc j'apporte une pierre vous comprenez na sens merci prof Henri Bujoko tolini ni to conseil ni ko pesa na bayike o bazali komona musée kasi bazobanga bazokoka kopusana te komona pe ko kotala mai o eza na kati ya musée penza na mangonga mokuse soko kopesa bango sutoli po bakoka bongo koza pe susu sentiment pe sengo wana ya ko komona bie o ebombami na kati ya musée omoni mama na kola bakobanga eloko nano moni yango te eza na tina te wana eza komi pesa pasha pam donc yaka mona omona oyoka otala pe oyoka bayebisa yo okomona ke kubanga wana musée ezalaka ndenge wana te comme na musée bike kwana eza kindoki eza te ona yebisi bino ke biloko wana ndenge ezalaki bakoko na biso basalaka yango pour que bacompléter vie na bango balakisa vie na bango ezala vie moko ya malamu. Par exemple nasalaka bilanga mais il faut nasala biloko ekosalanga ke nazala na konga nazala na epasula nazala na mbeli basali yango nalambaka mais il faut nasala pe nzungu nga moko nasala nzungu wana nzungu wana eza kindoki nani omoni mama oyebi ke bakoko na pe basalaka thermos ya solo toyebi te ozi fufu uti yango kana kitunga na wana ekozala moto ti même ata lobi ozi iloko na osali na mabele papa uti mai komi malili basalaka yango moto balimete tozaka pe balimete na biso okozwa mabanga osali po epesi moto okozwa banzete osali yango epesi moto biloko wana nyonso eza mabe nani tosalaka pe soko ye koyeba ndenge wana biso pe tosalaka toza okozwa pe na courage okozala pe na idée ke yo pe oinvente po bakona bainventaka matondo mingi prof Henri penza na bozindo pe na boyebi ebele oyo na tango mokie botalisi na bandeko oyo bazali bongo kolanda prof Henri alobi bobanga te bomona te ke bikeko yango ezali ya kindoki to bikeko yango ezali ya mabe kasi boya ebele komona pe koyeba nini oyo ebombami na kati ya musée bana biso bakoko na biso bandeko na biso bakulutu bokoka boko tambola pe koyeba nini oyo pe ba valeur na biso na kati ya mabele na biso pe nini oyo falaki tosala nini oyo falaki tozwa na kati ya musée national lokola boyebi lokola bwanya vraiment ndenge kaka prof Henri autolo bakeno na bomoko na bolingo na nyonso ndeko yango ekosala biso bokasi pe ya kitala biso pe ba valeur na biso ndena yango na bandeko balandi bongo ya émission monene ya culture na zosi matondo pai na bino ndenge bopesi biso tango pe matoi ya koyoka pe kolanda na bozindo nyonso émission ya mokolo malelo oyo tolobeli monene pe bongo tina ya musée lokola tolobeli yango na bozindo nyonso baye oyo bazwi tango pe libaku ya kolanda yango bopanza pe sango botelisa na bandeko ete émission ya culture ezalaka tango nyonso tu minei to pe jeudi na ngonga ya 15h pe bongo rediffusion nango ezalaka samedi na ngonga ya 16h15 bandeko bopusana ke bele na tina ya kolanda ndena yango kozongisa susu matondo ya matondo pa ya DG kwa mambu na libaku pe opportunité obo pesi biso to kwa bongo ko sala bongo émission monene o ya culture pe lisusu nsi matondo pa na bino ba ebanso obo sunga ki biso po ete émission ngo kwa boko leka boyelongo bani na kitoko na yango nyonso na sima batarata to ekomona bongo tata ntimba le superlatif matondo mingi na bino ndenge bozali ko bimisa tout nso bonzenga liboso ya etando na mabota nyonso oyo batika ki bongo ya bango misala pona komona biso tozongsi matondo botika malamu na mabota na bino.